nde yango wana Nzambe aza kubatela ngai nanu. Amen. Wow. Non, pardon. Nazalia wampona kumikumisa te. Ce n'est pas à moi, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Pour le baptême que nkoko na biso boy, non. Christ kati na nkoko. Christ kati na nkoko. Parce que ceux qui n'attangeli yo ba piège diabolique na lekina yango na vie spirituelle on na zui et pas Yesu, mais c'est vraiment okoko kuka kuyebate ceux qui na kuzana vie, mais ceux qui na kumidati ya lelo, c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce que Nzambe alinga kiete lelo na tele malibosu na yo tala nga yawa na tele malibosu na yo pona yebisa yo ete il y a trois vérités incontournables que l'homme ne peut pas changer. Il y a le ciel, il y a la terre, il y a l'enfer. Ça, c'est les trois vérités incontournables. Ok. Et c'est pourquoi, ce qu'on a écouté, il y a la planète Terre, Tanga. Marubana Nzambe ndenge Nzambe alubina terre oyo tozali wana okuzwa mayele okuzwa bososoli pe okokamata mikolo milai kati na mokili na tondi Nzambe pamba te basanzo eleki na kuwayi kotelema boye te oluke Nzambe atelemisi ngai mpona yo. Amen. Na telemi awa mpona yo. Que l'Éternel soit béni. Et que olungwa na mpongi obanda kuzwa ba révélation ya sika. Amen. Obanda kulota bandoto ya sika. Amen. Nous recevons. Soki ozali motei obanda kuteya na inspiration ya sika. Amen. Nous recevons. Obimisa ba vocabulaire ba accent ya maloba ya sika. Amen. Pour l'obate, pour yoyebi anglais, pour yoyebi français, non. Muntu azala mayele tempo na langue. Muntu azala mayele ya Nzambe mpona kuzwa mulimu na Nzambe kati na ye. Et c'est pourquoi le Kwandengala lobiete na yawa mpona yo. Je vais prier pour vous. Amen. Pour que vous soyez humiliables. Parce que la Bible déclare l'humilité précède la gloire. Amen. Mais vantard, mais vous vivez dans le péché. Vous allez vivre dans le kuta. Vous allez vivre dans la escroquerie. Mais Dieu connaît après la mort où est-ce que vous serez.